Na comment qu'on regretter lelo. Tout le monde a regretté nini. Na comment qu'on regretter bela basaki ebimisu na mokili yaya. Lèga nazalaka muyibi mina tondi si sous placard na comment qu'on regretter ngabienga ye pwani na chika. Moi nazo yebisa nzoto na bitoke ko yibala. Moi loboko ebina ko yibala ngai te. Nazo regretter yaya. Siko ngapele lingi mama basaki mama ko mema ya. Umote fana somba kaka na comment ko somba ya na somba rasaki. Yo ko somba saki cher to ko ozo mongo tu travailles pas. Pauvre dame le là. La Chine est tombée, tombera toujours. Yoka konti oyo. Yoka konti wa quoi ça ba chinois la Chine est tombée. La Chine quand tombe azo ako bua kaka. To ko mona ka moi toro kiti. O ka be ba voisin na bango ba bimi la Chine est tombée. Azo kendo zo ba voisin ye ya Karine Mbisi yako bimisa ka bango la soka zue na maya bimisi e balala koi. Ouh. Tout solo la koi ya. Yo kasana zo finga muyibi wana zo yiba basaki te na monta poto alelo saka ko yiba saki te ba 4000 ko yiba ngo susu te yaya yaya lukuta yaya lukuta no to mona na partir te na ngama en tout cas na mona to bando ya poto sombi okoti magazo sombi saki yo za kota Belgique kuna yo fo beta na mama basaka. Nanu na mona okota na magasin to sombi eloko na mona na ngai te. Ponga na yebi bambwana yo bakenda ka ngwanzu. Bambwana yo baza ba yela ko ba biloko ya Turquie. Ça souvent la taka Turquie. Ola taka ngwanzu. Ngwanzu numéro 1 de yo. Yo zalaka na magali kuna bobo mona na magali. Moni magali saka la sema kwani zaka ba 4800. Ba benga ngona msobi kombo na ngote. Dior. C'est Dior. Oui, Dior. Yo zana ba fartir te. Ngana zana ba fartir. Yo fartir à Louis Vuitton zate. Ozana ngote. En plus c'est oyebo zo sala sambla. Galege la Fayette. Oh tala. La Fayette. Yo so kota la Fayette sombi sac. Yo. Oh Fayette. Yé na bomba kepo nga saki na saka zaka na griffe na ye azana ticket na ye na bomba ka. Pour ce que j'ai problème et ça na assurance. Yo za muta ngwandu ya Chine. Est-ce que tu comprends? Ça qui a les alara sous soutien la poto que dans ça qui est quand on a boutique à Lulu ya Loulou ya Louis Vuitton au semble là quand ça qui est au kosi il y a yondo là ta kesa na madusu pour bimisa ka sac na lobby il faudrait la gata sac mo bimisa ya ngwantu bo ya Dolce Gabbana ya ngwantu ya mafuta il y a la farti wana pour na ko loba ba so me la ngona sinap na sima la sinap mais na sinap to mona fartir te ta la fia ngwantu oyo mama la Chine oyo Chine ya batonte mais Chine kuna sika batonga ka biloko ba première qualité. Tala fia ngwanzu oyo asiri sanga posa olata vexas na mokili nazata na biloka vexas mais mwana lata ngo zali susute yo question ezalite oyo ofinga nga nini omona te na mona ka batu muso vendre la ka ba 4 heures d'ita ba 5 heures d'ita lati batu na nzoto bongo ngozo ko kolata ngate poane po yebi na za anniversaire na yo te na o peser makasi yo solo o peseti une pauvre dame. Tu comprends? O muyongo mone la ka batu soko yo vendre li bongo ko mone la ngate po so mona ke nazo banga mwana mwaso e pa lekinga na biloko nyoso nazana di conquérir na kosala na yete nazana tembe nga na kosala na yete vrai ou faux tala kosa ba yuma na yo nga ko kosa nga ite toi là di boma o benin tiens tala mo sina zo bimisa kitoko na butu boy. Tane na dégager beauté. Ne loko moko za salité yo. Ozo luka ba renfort partout pourquoi?
banda to bandi ngano makambo yo koswana o nacha kutu koswana po ozo peser mamarando te banda to bandi ngano discussion oyo o luki déjà combien de personnes ba côté là yo to ça la logique est-ce que nga somoni nga muzo zo côté là nga kasi kana linga bo yebele bo sangana liboke mbika webite o luki déjà combien de personnes o lungo cha nene na makambo no poani est-ce que lenga na yaki na tangi koma nene ya nga na bisi nene excusez nga pona mama. Et je le répète, Moukilezala qui est mon abi nene. Excuse-moi, na otanga kombo ya maman, pas ça maman mouto, otanga kombo maman mouto na varabation boete. Fona senga, excuse parce que maman koufa. Na pas ça exemple. Mais yo kuna na live panique, tellement zo luka batunyo so ba kote lo mutoko kote lo yo. Moni batunyo so zo tinda wana zo tinda ba kote lo. Oh batonyo na yo. En tout cas mutu azate. Omoni na bato na o bazo kote la yo bato na yo o bazo kote la yo en tout cas mutu azate eso zo yoka ata na linzaka boy mutu azate nazomona te ozana soda moko ya makaso ko bimisa te aya ko détruire nga non azate nga kolo bataillon azate banapo babandaki nazomona te nazoyoka te nazo comprendre peut-être miso na biso za kokanga ozo luka makambo ba kote lo pona nini batongo zo tinda ba kote la yo ba diverser mo baza léger ba ko peser taza ko la ngungia suyo bete be pa abimi makila kufi tana ba diverser na so chekabe ba diverser no baza ba ngungi alinga so me so ba bete ka ba kufi ba ko peser te. Est-ce que moni nga déjà na bimiselo moto nga Chantal? Est-ce que moni moto mo de la part na nga aya zo côté la nga zo finge la nga zo sale la nga est-ce que ça azate o pesete donc yo ko solo mama basaki te oza na niveau ya saki ya kombote oza pe na niveau ya lamba kombote oza pe na niveau ya nombre de caleçon te ya ngai nde nazalaka nango oza nango te donc tu fermes ta gueule très impoli tu es impolitesse bourrique osali 6 heures du temps na live fini tombera osali 6 heures du temps na live ozoloba nini olingo kokosela nene ya makambo pourquoi nene abenga déjà kala apisa benga na téléphone te ayaka koloba ngo na live nene mo tellement oza buriki makanisi za susu te nene aya loba ngo na live na mire na ye abenga biso nyonso batu tozo swana lobi toza famille to tika makambo yo nene atika ko benga na privé te poto loba sengelo pardon poni mito bolingo kosa na nene ya likambu mamoi makasi boy olingo kosa pourquoi makambu no ko sima ngo yo moko te olinga ka okotsa batu ngape na nene to ko swana te mama o ndeko langa mungala to kozonga na bato ata za meilleure copine na yo ngale pe to ko swana te ba copine baba copine ngai te ya nene aza copine na yo za copine na ngai te donc nene aza relation na ngai ndeko na nga pe mungala bokila lo kondo fepe kase est-ce que zo yoka to ko swana te moi avec nene y a pas de discussion so zo kase to ko swana na nene ya ndongo tindela nga Jael to ko swana te oyoki te nene ya to ko swani sa nene ya te luka mutu mususu tinda na terrain so ki mutu na zo peser te na ko swani sa epete na zo mona pe mutu yo ko tindela nga zate azate ko bota mapeta azali pete ba makelele wenze wana mutu alobi ngunge ngunga te makelele ke ya kufi non c'est pas de mon niveau ça yoko to zana niveau na ngati kozana mutu ko tindela nga zana niveau na nga yoko to ko kokanga ite boko zana mutu ko bimisela nga kokanga ya yo ndo za na monopole revendre la batu 8 heures du temps au sale la batu live mais yo tel ba vérité zebele ba vendre la haute parce que yo za nani yo na peuple congolais toi tu es qui toi oza nani yo bo ba sale lo live te
ebela makambo ya mabe osala na mokili oyo ngala kende kosala lolo éviter po oyo oza nani po ngana tozo kosuwana yo siko oza na makambo kofinga adversaire te nga adversaire na makambo kofinga tala ebele ya solo mpe ya lokuta te ozolinga nde te mpona ya kolobaka makambo te okosi na koya kolobaka lukuta yaya kosa bato bayebi yo te ngai ngala kotangisa lokola na carnet lokola na kalipe na komi balimero batelefone yaya on a idée nini ngono zanango quelle boule quelle idéologie tu sors d'où toi avec ba mensonge na sozo yango tu sors d'où ngoko c'est la nene ya makambo bochelo moto na sa nene ya sa lobango awa alobango déjà en plus na live na ye pourquoi tu es mythomane comme ça oko lukaka ba partout ba kotelo so mutu ko yebi kaka mutu wana finga ki Chantal lingara Chantal te yo comme si e copine nao. Qu'est-ce qu'on est faible? On est tellement faible. Na yebi na posa faible. Zo banga nini. Moi-même je le sais. Bambouani oso luki wana. Au monde ke bazo pese karaté. Soka muta fini Chantal ye koto azu muta na kumisi. Soki muta tala niveau komi vraiment tala niveau. Tala niveau. En tout cas dingwe charge o tikelinga ngapna loko ka charge o taye di. Ye dit vraiment en tout cas charge au tigelinga oyo bino bo sinaki déjà ben parti ye dinga na zala kité mito ba sose katana ki ba bouger ba rouge pelaki nga na zala kité bongo charge nga na ko zomeli kamunini e dinga la beka va kufa luka ye ya fala luka dingo yo luka ke dingo te yo ko charge na dingo na makambu nyo so ba dépression so zo sala ya parce que tu es en train de faire les dépressions ozo ko la lisela ngondenga oui Red Kiti sanga inaza musala kiti sanga pardon. Non Matine erreur hein. OK. Nga mwana nga neza kiti sanga bana nga basala. Omoni mwana nga asala ka kenda ka musala ana musala yaza na mboko ya shona sho. Ayaya. Omoni ko za kizengo zanga makamba ko loba. Oyo vandi na kiti makamba ko loba. Ozaka na ba sengle na pyjama. Ozana lambate. Ata chemise bozala na ngote fiwa yena mboke lamba yaya ata chemise a marché na marché okuta na chemise à 2 euros oyena mboke lamba yaya wa salité même ni bossa caméra tu es trop sale po yaka na caméra bongo sala ka be fort tu ba poudre ya okufinga nga na nini kota le longi nga yusa ne longi tala ozo lobaka poloba rando ezala ki alors yaki awa lo yaki ke zwaki diable rouge na yo mema ngo parce que ngape na ko mema yo mame o sakala na ngai te parce que ngape na saka liboma ya le nga na yaki awa liboma ngo limwaki o sala ki dépression na mona ki te ke Karine Mbisi a sali dépression o sali dépression ba buto bimi o awa o komi maladi o sali ba crise ba bible bimi lela yele ki o rando wana ya show o kokaki te mokaka ki ngando kiti siko lelo zo déclarer lisusu ozo déclarer lisusu ke tala ndenge na komi ko adike na dike azo ya rando siko komi ko loba malembe o komi ko po yo nana zo matisa bato ana kiti sala Chine la Chine tombe tana o kiti so. Et comme il m'a dit, kuto sala rando tezaka piken. Siko ezana ba piken na mabe. Na lo barandamu na tika randamu ezana autonome bimane silité. Neti bona zo sanimiye, moi na koti des fois. Pole batini babu zoba na wana zangi makambo ko sala kizengi oyo zoba oyo. Buriki wa zangi makambo ko sala ayeko lo ba bêtise. Siko saki wana ya Kenzo bimisi, ça veut dire quoi saki wana? Oya Kenzo. Raisa pinzi. Pinzi. Na lobby saki ya Kenzo wana, ça veut dire quoi? Yo ngo bana batemba basaki. Na ziki sa o cerveau yo. Yo na yo no basaka ba guchu mususu ya ba 2000 combien e beba na chango na basaka bakavu na ziki so mutu yo. Te loko nyama yo. Nazo tuno question saki ya Kenzo ena ngeza ya nini? Saki o yena ya Kenzo na. Et l'axibiso nini ça veut dire nini ça peut combien et ça lipe nini? Yo zo mona Kenzo tala burito zo mona te. Tala saki no Kenzo na kena na musala. Oh yo zo bimisa pièce zo mona cuire nengeza Ozo mona cuire. Saki za tous les jours. Saki o mutu to yebi ngo ya tous les jours ya Kenzo. Na bimaka na saki ya Zara tena kende na ngona tambola lango c'est impossible. E ko sala maka tena vida ngai. Nga saki na ngai yango ya tous les jours.
Hein? La Chine est tombée. La Chine est tombée, t'as la saki nangatala. Nga saki yango yo kwiri ya kenzo. T'as la kuna singa nenge koma. Sok nete zaboy. E baby kaka teza kitoko saki ya kwiri. Nenge zabo na moni. Fona ka noko somba mususu. Ya tous les jours. Oza saki ya tous les jours na ke Franprix na memi yango ya kenzo. Na tambola na saki ya Zarate. Na tambola na saki ya HMT. Na tambola na saki ya kenzo ya griffe. Ya. Nga na zalo kola yote mutabikoro. Nga nyose zalaka marque. Est-ce que tu comprends les choses ou pas? Si tu comprends pas, dis-moi si tu comprends pas le français. Eh wesh mon frère, tu comprends le français ou pas? Parce qu'on dirait que t'as un problème piscâtre. Hein? Tu comprends pas de français. Ya. Omoni le ozana ki saso zolamba fufuna nzete ya semoule. Otie fufu likola makolo. Na likola lituka ya makala. Ngana zolata dia ba Vexas na ba Kenzo. Tu comprends ma chérie? Quand on lobby, nous sommes ko yiba ngo mana galegi la Fayette. Ya ko yiba ya lisolote. Petit nanga, ya lisolote petit. O koti manendon obimisi. Ndendon ebimi. Ndendon ebimi petit nanga. Wana yozola mba matembele, zosa la matembele na couloir. Osa matembele po yebara, o kende konte kan teke na butu, soki ndela rozwa na $10. Ya. Tu comprends les choses ou tu comprends pas? Si tu comprends pas, dis-moi. Mbala suka. Ko yaka la baja ko bimisa basaki te. En plus kenjo ne zomo ne zape ya ngwanzu. Yela nga fartir nango. Nga la kondi magabiloko note. Ngai ebela basaki ba ngwanzu nga na moni. Yo kota na magasin ya Versace. Appelle-moi s'il te plaît. La Chine tombera. Appelle-moi. On dirait problème mes alliés, hein. Appelle-moi, s'il te plaît. Passe l'appel. Yo, au quota vraiment. L'accent est-ce que son mec s'est gagné Kenzo. L'accent va facture. Ataba sombe la. Pendant ça, quelques minutes, n'a pas besoin de réponses. Pendant ça, s'ennuyer. Dans ça, quelques temps. Tu comprends? Hein? Vous comprenez? Ça qui en a dans toutes nos questions, ça qui nous a Kenzo wana. Au son bien on wap. Posez belé la porte de client kou yamide la bongo. Yela nga fartir nango. Ongo belo makambo lo sabasaki yo loko zata na valeur te loko pambo yo. Adversaire kendaka Franprix na saka Kenzo Franprix. Yo katila basaki no ba ka kabelo na. Ba mama na Chine ba memi e baby. Ba e ba kabelo yo. Oyebi elenga saki ya Kenzo ya sikate. Oyebi elenga saki ya Louis Vuitton ya sikate. Oyebi elenga saki ya Louboutin ya sikate. Oh, ta fille. Bando ya poto awa. Là, je me suis trompé. Aux la vidéo, oh yo koto so masaka sika. Oh nga Chantal na mona jamais. Un petit euro. Jamais. Nazo se rappeler. Au kota Versace. Aux autres que nous ressemblons à ça qui soi-disant, ça que nous allons un concert. Ils ont un concert, papa VB héritier. Je crois qu'être papa VB héritier. Au que je vois ça qui soi-disant. Au la qui s'habille son robe. Au la qui s'habille son sac, il y a Versace. Ça coûte dans les 4000 €. Ça qui est là qui ça. Il y a Versace, il y a Moukiye Boye. Et Zongala. Au lobby qu'il y a un concert. Mais na kamwa. Jour na concert na poko nango. Na mono na sac ya Versace ya ngwanzu ya moins cher ya vernier ne brilla kana ya moins cher. Ça kana coûte ça nango moins cher. Mais na mono na oya lukuta. Oyo simbaki na magasin yango to mema na concert. Yo, ozolo bana haute. Tala connaisseur azao. Oyo simbaka na boutique ya Versace ça qui wana. Yango to mema na concert. Na concert mema ya vernis noir. Kaka yango yela ki yango pa na fauteuil jaune. Kaka saki wana. Osana ngo combien de séances. Ba live kaka yo. Concert kaka yo. Mais Chantal interdit. Ndongo mona ki loulou. Ndenge loulou abimaki na
na soirée lulu bakoti ndaku soirée mususu saki mususu lulu akobima le musu comme par hasard na kele musu feti moko boye par hasard akobima su événement te lulu ndenga bima bongo c'est fini abima ka l'événement ya concert awera na rata concert na kenda soirée lulu ndenga bima na soirée to bomba lulu azonga na carton le concert à faire na zoya saki sika là on a aussi sa concert à faire saki ne continue na carton c'est comme ça chez moi et chez nous à paradis à bastar natikala komono na magasin moko somba saki tende konanga en tout cas zate soke za yelanga ba fartir ngana yebi ko lata mangwanzu en tout cas ko converse nga kotana te ngwanzu na basaki to za nango à part oba maman la chini ba mema ba pesa yo. Tu comprends les choses? Est-ce que tu comprends ou pas? On dirait que tu comprends pas, tu as des problèmes dans la tête. Adversaire à l'église a pesé. Adversaire a pesé kilo. On fait un adversaire en ligne. Un adversaire, nous avons makamule belé, faut n'aller qu'au lobanayo. Nous avons autant que son on a classe en elle ballon d'or anti-terreau. Faut n'aller qu'autant que son on a classe. Adversaire a pesé. Na l'église kilo. Yo yaka komone la ba yuma. Omoni yo. Yebisanga osala rappel analyse te. Osala ke loko tapa makamba ba tanzo so lukani. Bazanga ndo poser question là. Konidifiante nini? Batu ni nongo oyo yambana, oyo ke, nongo yamba batuana, batu ba oyo yamba bango to yamba, on sala nini na réseaux sociaux. Tu fais quoi? Tu penses seulement des vies des gens? Osaka mutamatalana? Osa fia rando, okotaka ba via batu. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Il y a 1 million de j'aime, merci beaucoup. 1 million de j'aime, comme d'hab. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Ça va nini yo? Moussa on est dans les réseaux sociaux. Tu es qui? Oh. On t'apporte live. On sala kanini na réseaux sociaux. À part Robert ba via bad. À part son sur mama bad. Na sombelanga kabelanga pesanga. On sala kanini. Nazo kende ochoko na ba via bad ba rando. Yuko na rando zana on tanu faire rando te. Oyebi no ta via rando te. Et loko ngoko mekokoki angote. Okoko pa mutu nini. Oye ozata na viena ozata na pe mater ya ko suana ezate. Ozaka bouffon. Yo ko laksangani na réseaux sociaux nini yo sala na réseaux sociaux o ngai mama paradis na kobanga yo neti nini fimoka yeba ni na ete boy influenceuse mo ya local o sala nini o ba ko tanga kombo na te posa na liste nini motongi monene lokola yo bon na lobby namoni ofungola mbango lobby Oloba kaka ozala ba secret. Ba secret ngopo bimisa kate yako bimisa secret. Oh! Likamongo za yo, za Yvette. Eza yo, eza kamado wale kakona kitoko ya pembe wana. Yvette, eza yo te. Na yebisi Yvette soki na kosa yako ya. Yvette. Oyoka ki voix be yoka kite. Yvette na conférence, yo yoka ki mungongo be yoka kite. Oya bandeki kotonga yo azalaki nani? Maman nani te, Karine mbisi la sersite, mais tout n'est Yvette. Yvette au sambe la ranzambe, kwa ko kosa te po muto za liboso ne oyebi. Oyebi voice yango Yvette. Kolo voice abimite yo zorsani. Yo, tu veux faire quoi là? Yo, nana bengi yo sani. Mbwa. Azaka kaboy. Si so ka ebi kamane ya solo ndenga ka ko wel. Ozo ko sane kamadno. Yo. Ngana kamadno. To betanga non zango. Azo beza na mbala suko ko lobalanga susu bongo ke ovande na nga 4 heures d'ita atana vande le 20 heures d'ita pona zala makamba ko lobana yo zala makamba ko lobalanga te oko vande na nga po lobalanga nini oko vande na nga po expliquer nga nini na lokolobe na suki po yo ko lobalanga na nini. Oh, un peu du respect toi. Tu es très impoli. Yo ko vande na nga po lobalanga nini. Yo. Tu veux parler quoi? Donc
na koti boy kasi na ko loba so makam na ko répéter ka makam yo lobi na personne ba réponse nango ozomona te ma muto ozoloba yo zo ko kosa ngana zo sona nzela tu comprends pas lelo latini sengana liputa kasi meto ele ne zala ki bien te meto yo lelo malili ya makasi te yango lati sengle maga lati sengle chauffage zo sala kaka kasi lelo il fait beau aujourd'hui yango malili koti yo makasi te wana nini sengle tala nzoto kwe nzoto bakoko nzoto pe beba yupu nzoto beba tu es démodé donc na on a dit sengle mais nzoto ça va bien te nzoto mwana moko ka nzoto lembi yo boy nzoto komi mai poto na mapeka isika je sais pas quoi en fait yo baba ma moto te tala nel ka ballon d'or mama bana 4 tala nel ka soko moneka ndinga bota na ete undira bota te fo yebisege bana wana yaye yango yo di boma te ma moto bamba te baninga babamba ma moto yo bota kawa il fallait vendre la ma moto yo yaka ko soigner sa gloria zwakata ko bamba ma moto ozomona te gloire langi nengaza ndinga bota kaka te mais yo tala ndengo komi mwana monko tala ndengo komi obimisi mupepe kasi babenga ngo mupepe wa ikele yo siko zoyeba te mupepe na ba vitamine nyose sangane sali overdose na nzoto alo futi ka mamo pu eloka pembe pasuki kanga motema tala ndengo fusi tala ndengo komi Allô Natika bino wapi? Mais oui, bon c'est ni. Non mais wapi? Mais non, bino bon mona ngatenga na live. Mais oui. Ndio nanga so bien, est-ce bino bon mona nga? C'est bon non? Vous me voyez bien, na botte nga OK. Botte nga OK, ce que zo mona bon mona nga bien. Pourquoi mata oui, OK, c'est bon. Ya. Olie nini. Yo moko na live vandi combien de heures? 6 heures du temps. Ozo bana muto asali 3 heures. Wana zo msangani ozo bana bopwani. Pona ko loba makambu note. Ya ana timba. Wana za ko senga bando ya kimukolote. Ya, wana lakisi tika baji wana komi ko senga kimukolo tika nga na ko tika hote na tiko ndengene. Oh, yo mikolo nyonso yo ko loba nanga. Nga na yaka kaka na lobi na leki na kei parce que ça ne loko ko loba nanga te. Ba copine to mona beba na ba copine bato beba na bango fanda na bango bolia na bango oya ko fanda na bango ba 8 heures du temps ti ba loba na mama ne mwana zo kende classe ozo bongo mwana la ganga ka je sio live les arrêts combien d'heures ils ont live c'est sio là mwana zo ka mama c'est sio mama le bébé c'est sio les pieds c'est sio là on a tra mwana combinaison xi ya mboka ya neige ba parachutaire. On s'en a combien de live surtout yo mo konjo ngumela na ba live ça ba 4 ba 5 heures coûté yo mo ba 7 heures ba 8 heures yo mo konjo ngumela na ba live parce que tu salues chez toi tu fais rien du tout tu passes tout ton temps dans live nga lokola yote obosani là il bébé na zoloba maman c'est sûr les pieds c'est sûr les ozo comprendre que moi na biso c'est chaud ma kelela ba drum ozo kongo comment na poto ma kelela ba drum ya na samba. Moi, maman, c'est sûr. Maman, c'est sûr. Yo, c'est quoi, maman? Oui, mon amour. Maman, les pieds, c'est sûr. Maman, les pieds, c'est sûr. Les pieds, c'est sûr. Yo, mon amour. On peut mamie. Ah, Ariata. Mon amour. Fais dodo. Moi, dans ça, la dodo na salopette. Ya toza na misu to mwana te. Yo zo kokoboko na mwana te. Yo ba salopo boko na mwana te. Maman, c'est sûr. Maman, les pieds, les sûr. Maman, les pieds, maman, mamie, appelle mamie. Après, maman, bébé nanga Monique. Maman, oh, yo nazo ba likambo mususu mama zoka makelele muziki na chauffage à côté, na koto makambu ya rando, na koto mama koto mutu. Maman, appelle mamie. Yoga. Bébé, il fallait qu'il paye mon gars.
Maman c'est sûr. Maman c'est sûr. Hier qu'on a kaka. Donc ça dit mutu moko boye. Même ina mwana na zana kei na mwana te. Mwana la razolo bazana maboko maman. Là, moi, la zone, maman se comprend. Il faut que tu sois tout na mwana. Quoi, mon bébé? Faut que tu saches quoi, mon bébé? Faut que tu makambo zo sala. Faut y eba nini o mwana lingi. Parce que nazo bondele mwana zo lela. Nini, maman malonga saka nini. Déshabiller mwana. Et l'autre dit, bossa ta ba docteur so mwana za la fièvre. Déshabiller l'enfant. Mwana linga koufana et tout fuma. Maman, mwana moni moye zate. Abi au secours. Papa mami nanga Charlotte. Nazala ka boete. Maman c'est sûr, maman. Maman c'est sûr. Maman les pieds. Maman les pieds sur. Yoka maman. Né à quoi mon amour? Mon amour? Mon amour? Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Mon amour? On appelle mamie. On appelle salade. On appelle salade. Voilà, voilà. Maman c'est sûr. Maman c'est sûr. Moi, ton go bon maman en étouffement. Azo yo katateke, moi nazo yebisa maman c'est chaud, maman lève-moi ça, maman lève ça, maman les mains, okangi moi na loboko moko combinaison, loboko moko ya parachute ya li kamunini, combinaison ba parachute na kati ndaka mo, et ça la entité, et traumatisé ote. O sala combien d'heures na live wana? O sala combien d'heures na live wana? Na yoka mawa, neti na kota na pumbwe na ko beta yo. O pesanga kanda moso zala pembeni nanga mena beto mbata oyibe bato asima loboko e vimbi sa munori yoka kanda neti na beta yo mbata moni ba mbato zera ba kidi be na tigele onka pa et tout parce que tout ali na minu o régler nenga na régler son na munoro son zala pembeni moi na zo souffler maman tape les mains. Maman tape les mains. Mon amour. Maman les mains. Maman tape les pieds. Maman tape les... Moi na moto zo mataye. Moi na lela. C'est normal moi na foka moto. Pour ça na suki ebela muta suki. Alatisa mwana biloko ba parachute. Alatisi mwana biloko ya parachute. Alatisi mwana donc atie mwana parachute, atie sous le quoi esti, donc atie sous capot ya neige, donc mwana so ka moto. Iye kuna ka mon amour qui zengi ya. Je suis pas comme toi. Nga za constater son mwana nga da bisinga likambo do fo mato yeba elle veut quoi, fallait pas comprendre qu'est-ce qu'il veut. Pour live c'est très important que le kamwana na ngate. To mona yot, live à 7h du temps mwana zo lela. Moi na la kana ba retard yo ne kuna pesu éducation o comment ko kata ba live moi avant o coach o gumeli na journée ngam na éduquer yo o zala kana mwana kama mwana lelela ko maman les filles maman les mères ngam na longo liongo Chantal Bolangue so na paradis le ko mo za na paradis te ngam na pekisi yo mwana na live o sala éducation ngam na éduquer yo ko éduquer ngam na éduquer yo mwana na live mwana c'est sûr. Oh comment mon amour c'est l'heure de dormir yo yebaka l'heure de dormir moi yo yebaka yo moku tu maman ko yo yebaka era ko lala te era ko lamuka te yo moku pecha boya tongo tana yo pecha boya tongo tana pa ningisa ka fofo yo pecha fofo tala pecha fofo yo tindika chakal tala pecha moto gizio tala pecha butu kondo ko yo nyama simandako yo pecha butu yo kondo ko nyao. Tout ça le logo ko lo balanga et ça la mbala suka ba sac no ba ngwanzu wana bimisela kango batana yo grâce mbizi Karine Mokonzi yo wana kaka ba kombo neza ya yo ko ya ko boya te parce que yo za domestique na Chine ko boya kombo wana te po ndimi ngo c'est comme ça et ça te ko ndimi ngo porter ça vraiment bongo. Grâce Mbisi, la maman de la Chine. Et toi, Karine Mbisi, tu es domestique de la Grâce Mbisi, la maman de la Chine. Tu es porte-parole de Grâce Mbisi, la maman de la Chine. Ben oui. Yem tazo konza ba chinois. C'est Grâce Mbisi la sexy. Ah bien sûr. Après ça, moi, ba chinois éducation. Muyibi. Lenga la robeta masolo na nga ya muyibi. Yem to tinda nga. Nga moko na beta masolo na nga bu jeunesse na nga kitoko.
Yo bu jeunesse ne zawa. Yo bu jeunesse nanga. Ya na yiba. Surtout ma gazon na moni sa passe ko na Zara. Moni même ba chemise on nyonso ya muyibi. Moni ba chemise on nyonso eza ya muyibi ya. Moni chemise on eza ya muyibi. Siko na Zara so na koti na magasin na Zara. Ndenge na moni ngo boy. Moi ekoti ba couleur be na longo tous les couleurs. Pona ko lingate na zwa moko couleur mso etika na ko lala te mutema passe. Na kokate. On est bien Zara na so na koti magasin na moni Zara sali chemise ya bleu na ya rouge na ko lokota ngo nyonso il faut na ko lala na ndako na ngai le na zo lala na ebike ezakuna soki na moni mwena buka elela na magasin te iyo yoka yako yoka ngai kare ni mbisi yako yoka so na moni mwena buka elela na magasin zate na sali saki elela na zo koti sana bilela na kati boli sola saki elela obetaka te saki elela pe ezalite yo zo kufela ka BBC dumi motema papa dudu mbisi te toyaka pena bilela na ndako yo yebi te omoni ki burike na bilela toyaka na ndako soki na moni ke ba chemise ne leki trop ba bilamba ne katinga motema oyo ne osala ndenge nini na ye na butu na sali sakelela na sali na kangi yango na koti so na saki mosusu nazo lala te na butu wana ndoto ezate ndoto ezaka vole l'étalage ndoto ezaka tongo etana ngana kende ko yiba biloko wana nazweli bango déjà système na ko buka susu lela te na koti so on comprend mami tikalo na expliquer ndambo na ko sala travail na ndako yoka seze loka soni yoka seze loko mais bat lors zo finga ngo bat zo seko ba mais Chantal yemo ko pesa la biso conseil la razalaka voleuse yo ze loka soni te la musu kota sako ye bagate yaka na yebiso na ko sala saki ngo to benga ngo sake lela ngonga ya na koti sikole na zo kota na magasin na kanda nyoso siko let's go na bloquer, la Chine est tombée. Bon bloquer pourquoi? Débloquez s'il vous plaît. Bah démorateur, leader chef d'état-major. Bah bloquer moi dans la bino la Chine. Bah bloquer bureau na bino. Débloquer la Chine est tombée. Tout de suite. Na lobby boy. Na ko sala. Bon débloquer la Chine s'il vous plaît. Chef d'état-major na mono na passeport rouge. Na sala ba venture wana ko. Bon débloquer la Chine est tombée s'il vous plaît. Leader. Non, merci chérie. Débloquer la Chine est tombée. Non, ça va aventure voilà. Polida rosa la ngote. Bureau ça la ngote. Yo ma démoraté ni non bazarana se wana nzambe la ngaba nani ngaba kufo bayaka na kata live de kamnine paka blancos. Ils ont problème ni nango. Bon débloquer la Chine est tombée. Oh. Yaza mutabatoro, mutababalène. Yaza mutakomaka. Bon débloquer tout de suite pour émission au kata s'il vous plaît, au kata live. Namona mulanga primi ya champagne matawa s'il vous plaît. Oh ba démorateur boza la gentille kamnini boyoko. Ha. Na sali namona la Chine est tombée s'il vous plaît. Leader Ozabozate. Passeport rouge. Tout ça ne filtre moi ya démorateur moi ça va bien ba démo. Ce qui ba démorateur, ce qui ba démoramé. Na tout ça ne filtre moi ça ya makasi. Débloquer la Chine est tombée. Quand la Chine est tombée, à champagne. Bon, débloquez les s'il vous plaît. Merci. Yaya. L'air n'a rien à ndako, hein. L'air n'a pas de suko magasin. Yo, Karine Mbisi, yo kanga. Yo, so, quand on joue pour le mamle, comme on y c'est ça, la soni. Osa bololé. Soki na moni mkola ba vigile bazé belé pona rumi na magasin te na ba chemise na yesiko na ndako na préparer ba on saké lela. La Chine. Bo yo kanga iko. Karine Mbisi na préparé les bango saké lela na ligne yango na ligne na luka. Une tête rouge, s'il vous plaît. Ah, bon, ça m'a fait médication quoi. Ah. Passeport rouge, Azab. Maman Zigara Azab Moussala. Passeport rouge.
Bon débloquer passeport rouge, passeport rouge, passeport rouge. Qu'est-ce que débloquer la Chine est tombée, s'il vous plaît. Pour checker tête rouge, bah éviter de bloquer. Ouais, va bloquer bureau, va fongolae. Y'a ça la bon, on se dans le bili Kamboumo et lequel y a tête rouge. Y'a bon débloquer, s'il vous plaît. Bon quand il y a sinon on ressort la live, appelle on le nyonso. Bon débloquer, s'il vous plaît. Bandeko. L'air sikoyo, na zingi sake la siko na qu'est-ce qu'on a magasin. Kari mbisi yako yoka. Wana siko na kendeki ba robi kote bele. Mwena buka bile la nyose zate. Na zongi na kanda. Talaka mkono na kolota te. Na kolota te. Na ye na zo sala saki na nga butu na tali yongo soko na didusu te po lela te. Na sali na lingi scotch. Na tali yongo lisusu. Na tongo na zo la mkako. Ndoto ezate. Ndoto ezaka kane na kokote na magasin. Ndenge na kobimise na ba chemise wana. Le pe na koya. Rêve na nga ngweza la réalité. Wana ye na kanda. Na koti, vigile a dit bonjour, na ye na koti, na zui kanabi lela ndenge zali, na kanabi lela. Po mwena bouke zali susute. Wana sko na kanda, na ke na zui chemise yo, na zui ba chemise ba foulard bwe. Yo na biso seke, moi ba chemise bwe. Ezala ramtala, ezala muke po na koyiba, ko chonta na mapeka. E ba te ba yiba rapena lipeka. Yana la so système. Po yo na ta bloc ngwanzu, un jour po ko kende lam so yiba, on signé. Na ebite mo ki mamba unde yo makolope mayo suka tala. Vol étalage qui paraît petit na bête na lipeka. Moi na lipeka boy. Pour pas comprendre, moi ni bonnet. On comprend le système hein. Dans un magasin on comprend le système hein. Net na vandi boy, on a un mouvement nyoso. Mais bonnet zaki de na lipeka. Bana mi yibite, bana ba vol étalage. Ya la bête na robet on li sonozo baluka na magasin. Mais na file ki bonnet vandi na lipeka soso ya. Ya ben bonnet ko pa ya te. Tina ko bimalare bisi na kena vandi na bisi système ga e kotele na koti sibe na bimisi bone na ngai ya awa na poto tana lipeko ko yiba po bone soko chianga boy wana zo la kisayo tala soko chebo tala bone koti lipeka ya eta obombe ko na se monter koti lipeka ya na poto na magasin tambola na me bone za lipeka ko yibe za na ba système ebele yoga lisolo. Est-ce que son koti na kanda na sakelela na zui o na koti si na zui o na koti si po me ba chemise a foulard boy o ko yiba ngata 20 muta kosote e fina na ngo mikie o fini on na zio na koti na zo koti na bambuma wana mona bambuma o zo belela na ko buka yo na zo biso biloko mso za na madusute e petit nanga yo ka suko histoire na ye na koti si on a bilela na koti si na koti si wana zo kendo ko yiba na koti si na kabi de siège ni na sala comprendre. Balo bien explication bako kata live. Bon comprendre kaka na koti na cabine na zingi à l'époque na zingi yango vraiment bien. Yaya na bimi ko lela te et ko sonner te. Oyoki à l'époque yaya. Wala ozalo na kisasa. Ozalo na Congo. Ngasko bu jeunesse nano mineur. Soki bakangi nga bakena nga na garde à vue bakotika na bango nga naza mineur. Omoni à l'époque yo zo beta masola à l'époque beta masola lelo nazo lia yo kaka. Bu jeunesse na no gela ngo tala bino baluka makambo mutu mazala grandeur au finga bongo bino bo bloquer mutu azala granda ya botikila nga page na ngako botikila nga la Chine tomba siliki linga asiliki la Chine mutu bloquer ki yo yebite là ko tete rouge ya ki sika ka se filtré. Allez aniati mala mo mala na belika passeport rouge ka débloquer mbala moko mutu akota mutu a bloquer yo ayeba ki yo te chérie base bele fo balongola bango bazane bele. On se comprend petit nanga na suki côté wana de la kisi lisola sako yeba kité na sala ngoma na bu jeunesse nanga en plus mbila yebi ngai na salaka voleuse mo soke pa mbila soka beti d'internet akomona ancien voleuse biso salaka biso casier judiciaire salaka 5 ans oyebi ngote ata mutu ke sikwa fundinga na la police ayebi si la police biso casier judiciaire les alaka 5 ans là ba otala pendant 5 ans azaka na makambo te biso sili oyebi ba na mapoto te 5 ans casier judiciaire les alaka 5 ans so oyebi te une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans olongwe ba longoli au casier judiciaire oyeba kate so ko moni 5 ans zo ko ko komela juge peut l'être ba longola mutu casier judiciaire oyebi ngote
tellement za bourrique ozo ko beta masolo kasi di solo no zo ko beta ko yiba e ko sala nga isoni selo yo nga ko zo sala nga nelengi bu jeunesse nanga yango lo no ko te ya bana lelo ko yibe za mabe kenda ko somba ko yiba te po biso ba mama na bino ba yana bino sala ba dégâts auquel magazo biso pesa ke 12000 ozo comprendre yango lo no mo pesa baleki conseil ko yibe za mabe ko kende ko yiba te kende musala somba yo kasi kusala nga soni makambo eleka so na vie na nga ya 15 ans passé yo kasi eloko ya 15 ans passé lelo ngai ozobeta pesi nga mo na lobaka ngo nga moto na bakso lisola sak ene gangaka te donc moni ke ozangi makambo koloba balobi mabobe en direct de Hollande moi sa papa ozangi makambo koloba ozangi okofinga Chantal nini okofinga nga nini yo zo fanda na ba live no ba 7h du temps ba 4h ba 5h du temps ba 10h du temps so mona nga na lobi nao olobaka nini le ofanda na live no 4h du temps mikolo nyoso osela nga de live loba vérité mikolo nyoso osela nga na banga kotanga komba mutu te yo même na kombo ngo so banga fo banga pozo peser te tu pèses pas yo kansa kinini o mnongo mesana ko monela bato ah poko monela nga ba monela nga ite nga moni ndongo suki o moni o banga kanga ya mo zo ko répondre nga bandambu pozo monela ko lobala nga te mais ndimo banga nga zo ndima ngote ndeni yo kosela ko makamna ndoki o bimisala nga bible na komiso stress elongi komo mbungi elongi komo tashi elongi kolokoto na bimiso loto na longi loto bimone elongi. Si le loto est la vrai ou faux? 1 million de j'aime, s'il vous plaît. Vrai ou faux? Yo, vous jeunesse nezab. Vous jeunesse no kale somo ma matisi ko lan zete. Vous jeunesse nezab. Vous jeunesse na yo, eza wapi mwana mwasi. Na âge no ebola ta mwana mwasi te. Nzamba pese ma mwana na âge na yo, soit disant jeune fille, moi ebo ko zo soin ya mwana obota te. So ba lobe La Chine ozawa la Chine tombe yaka ko chérie. Oh yaka ba débloquer muta bloquer ko mutu mususu yo poto ko beba na chérie. Chérie mi chouchou melengele. Yaka la Chine ya. Oh yaka yo muta bambisi, muta batoro la Chine silika. La Chine ko silika te. L'épreuve ka ko lati senglé, maillot de corps. C'est là le bino lati lo maillot de corps. O lati ka maillot. To benga ngo senglé maillot de corps bino ki ça senglé maillot de corps mais tala nzoto lemba nzoto bodo nzoto tina de mais en fait Karine Mbisi qu'est-ce qui se passe? Nazomona la Chine est tombée à temutu moli mweza bien te yaya la Chine to sengi yo pardon devant tout le monde la Chine est tombée. Mouta bloqué qui yo pour mon qu'on a tête rouge à yebiote voilà na lobby boy nzoto ya Karine Mbisi Karine nini ko yaya mwana moko ndeko na ngai 1 million de j'aime s'il vous plaît mwana moko ya solo tala baninga banel ka ballon d'or aboti loko la botité tala ngai moko soit disanga yana ya mkolo na bota loko na bota te tala bandeko ndeko na oka ko bozali na kisasa gloire lang tala mwana moko maya moto pesa ofele awa na poto courant pe ezate ke kata na kati moto kusama moto fulu kambonga makala te tala nzoto ndenge baby yo olati senglé olati maillot de corps ozo dégager te elongi comme le rôle en pose te le en pose comme finani likolo lunga bakisi ba poudre kati sa jango etenga me katana mundelu biente na lobi otomi tala kate
Tchano qui tambala net ngati. Katisa jongo mundelo katana biente, et lungi et comme stress c'est là ta nzoto. Tala, auto meso mikolo mo vitamine, maboko chika pe vitamine désolé miso maboko ndeko na ngai. Chika pe comme la vitamine ko ya. Badinga ba melaka vitamine pe lo komi muneno chiki ya. Yo ko melaka komi muumba vitamine, o meli vitamine be et chité yo lisuzu. Et comment ça sur AVC? O melengo lelo mardi, mercredi, jeudi ko iso vendredi, samedi ko iso na AVC. Nzoto yo ko beba ndeko na nga mwasi. Lika munini, mama mwana moko, nzoto e soto na modèle o komi. Bongo bana mi balé to suka wapi? Bongo bana mi balé ozo kokaku ko sotete nzoto se komi yo kilo kana mwana moko bongo bana mi balende ko ngai bongo ya misatu soko koma zapolo olati senge mabeko maboko ba kento e ba kasi boyo star biso ko tozaka na ba kento tozana so ba star te olati sengle maboko ba kento partout ba kento tina sama peka ti awa ba kento mambu nini ngo bongo. Oh putain, c'est pas possible quoi. Ninyango. Mwana monko. Ya mena batanga usiko tongo la pilipili. Tongo la pilipili ya mbuma wana. Oche lo shodi tongo la pilipili mama. Lozo tongo la pilipili. Salite ko sopano. Omona nzoto ko zonga. Nzoto baby yo boye. Mwana muninga mwasa lati sengle mozo mona nzoto zo kende kaka boye. Isa ozo sona ba nzoto. Ozo sona bataya lata sengle te ya. Lata ka kanzaku. Lata kanzaku ya mi bomba maka na chemise. Mi bomba maka ya bota potele biso live déclaration de ouf. Bota ka banda na bandi na 5 millions tapotage te. Banda na bandi. Ya boza la sentimental te. Bota potele nga live s'il vous plaît. Bota potele nga live s'il vous plaît ya. 1 million de j'aime merci. Muninga komi boye. Non. Kendo ko tongo la maya pilipili. Ego zongi sonzoto. Tongo la maya pilipili. Tongo la mundongo. Ebi mundongo. Na tanga wisi. O tutu yango. O passe yango chongo na lo shodi. Tongo la pendant 7 jours. Fobi misa salite mama kile kangami na nzoto. Obimi mupepe. Ya solo wana. Mwana moko. Modeli yo komeli wana. Même ma foute zo simba yo lisusu te na nzoto. Tala lobi o lati robe ya dentelle. Bongo ba dentelle ba jeune fille za la kabongo. Yo bilambo yo somba ka wapi yango. Na ko lakso bi ba dentelle ba zanga ndenge za laka. Wana za bizaka ka zara. Ezaka ka zara fuso zo ka somba ba dentelle. Tala lobi na robe dentelle o lati. Donc ma colonne mais ça déjà et pe comment minene e vanda. O vanda te na kiti, o vandi normal boy. Il faut ngumba makolo parce que son ngumbi c'est le roi l'opela mbisi lisusu mbisi tala mbisi koka kovanda niete mbisi faut vanda boy il faut mi boka pa l'opela za na se tala ndongo lo bovandi o croiser makolo boy tala makolo ngo vimba siko za la mai na se ko ikaka be sopani ka boy oh lolo oh lolo c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Au sala mokili nini oya likamni makolono za la bongo problème ngoza nini problème ngoza nini za la rapé nini tala lobi ofandi na kiti tala et quoi kaka boye makolonga croiser sur les bras il va croiser pour zambis lopele koto ko vanda tout do boete il fait quoi ya be mabibi on est bois kami boye ya na vanda 4 heures ditante makambo ya somo na zo bimisa oya solo olingina bomba ngona chango wapi charge dingwe nazo koka ko mema ngote mbona makambo sokona kende ko bomba ngo na ndenge nini yo na ndenge nini et depuis quand yo zo commander nani yo internet ko commander nani yo loko ya solo sofinga o commander mututo lingi me sofinga ngo yebe ko kangate o yebi pe na batuno nyoso po yo mo ozana batuno o monene na internet o ye ko vendre la bon na bielo o sala ba live o vandi 6 heures du temps o lo baka ba komba batu o solo baka ba via batu siko batu wana o yo lobela ka bango wana bango ndo monela yango mona kanga o ko lobela nga 4 heures du temps te ezate ke o tete ozala makambo ko lobala ngai te tala ba kamade no oyo monela ko finga bango butu moy ndongo vandela ka bango ba 4 heures 5 heures o mona kamade ozala taille o finga yo surtout quand on finga ba taille ba tout sanga na te tala taille na ye tala oyo taille en désordre finga nga peta en désordre ozo monela ko finga diversaire te bes ozo mona te
Adversaire, il y a mignonne fille. N'a pas qui tambala. Sans complexe. Dans les longs noms de la taille qui tambala. Na matanga ya grâce la maman de la Chine. Na poudre tchaki ndongo bimagi. Mais talangaye. Simple comme bonjour. Na forcé nini fille traité. Na forcé projeté. Je suis naturel. Choko na angay sa qui toko. Toujours Emma Gabriel Lambe Bonanga. Vous avez le bananga yo. Alors baki sunini. Lide abenga non. Alors baki sunini na mwa bandambango. Alors baki sunini. Mwe loko ngo baki sunini. Mami zigera alors baki ni loko ngo zela. Na capitaine makamuni alors baki sunini. Ki zengi ngo ko baki sunini. Mbo ya nene ya sina lobby akose nga makambo na benga ki soki nene ya mutabenga ki akosi po nene ya soka senga pardon tout c'est mytho bon ngala benga ki nene ya pona bisa nene yani soki nene ya mutabenga ki ngato kosi makambo ngo sokosa bon ngala benga ki nene ya pona bisa nene yani bon ngala nene ya to sola na téléphone to sola mamuno te ndeko mwasi nalala na mukate o menga na kelo la to sola na téléphone to sola makambo no te on zistarate na appel na biso na nenia on zistarate dans appel on les na solo là to solo ba congolais to tanga kombo ya chinoise te ya fimo ya chinoise non to solo na makambo na biso ni kombo na yo ni kombo ya nani makambo na ngaka kana ye o etali ngape na ye etali binote ozoluka ba renfort poani ozoluka ba renfort. So il y a un combat Chantal yo ye so batanga combat Chantal ye to ye na ye bozo banga ko banga mtesala ka bongo adversaire aleki lourd mais ngana vanda nga nga ayum to tumbola nga yo kanisa nga za bato nyoso yo mesala ko monela o bane ko mona nga musiko ngo ko mekanga mona nga shingo mino ye bombo mona nga ni malaba là yo ya ko vanda solo ba muto banda mandaki live cho sisi live ozolo makamuna nga makozo tanga kombote ozala ka genete ngande na zala gene ndata 8h dita awa yebi ngote po makambo lo banweza en plus na ki bolobi na répéter makambo lo coûter na répéter makambo te nazo ba mambo solo bando banda vino nazo lo bakaka et ça faux ou vrai. Tu le sais que c'est du vrai? Oh. Yo kama bena ote, ozo koko kama bena ote mbwani pwani. Yo mundu sala nga. Ozo sala mabele bazo ko ebiso ba vérité ozo kokate. Ko kanga mato ite, ko boucher mato ite. On est ici. Dès que la ménopole, on va vendre la baninga, au fin à la bango mais soki ba yepa na yo. Yo na zani je ngosalo kimisa. Je nga kutsoche je. On monte la baxole sous 2 heures. Au lieu de 4 heures, on commune à 6 heures. Ah oui. Au lieu de 4 heures, on commune à 6 heures. Il y a un dingo. Cimetière nini dingo bakundaki. Pour les mususu, au roi qui est na tomba pamba, au sali démonstration. Makambo zo lando yetsila. Kendo lukasika batumaka ye bakundaki ye di oye bata cimetière ye dingwe. OK ma chérie. Koko lo barananga makambo lobi. Là on zolo bake muyibi, wane bank sanga tenga mona beta lisolo non. Et la pesa ba le batu conseil. Wane zama bu jeunesse nanga ya tango. Et na sala ngo kitoko. Ya bien. Lobela makambo ya lelo. Naza na saki monga li dessous te yoza ba saka ngwanzo différent ngwana yoza na saki ngwanzo me maka ngwanzo Karine Mbisi la sexy yo me maka ngwanzo. On comprend? Voilà. Kwa on solo mama saki to yebi saki te. Griffo na boya ngo pona yo griffo. O moni ya original ndenga nzalaka. Na
yo nalinga su ko lata ba sac avec Versace cité pona yo moi na sona kabele sac rozwate non pas des trucs des erreurs comme ça ba on balinga ça tout noir ba komaka Versace na kati zo yebana te yo za fille jaune na mafuta la chine bazala bateka ngwanzo boto yebite ba musu bazala ngwanzo na ngwanzo tala Karine Mbisio la sexy oyo tala Mbisio Karine Mbisa zana basaki ya ngwanzo bilamba ngwanzo yo yebi griffe yo yebi kombo yo na kama kundo bozu courage obimisa saki ya kenjo zo lakisa o lakisa ni na kata saki yana eza pe nouvelle collection te saki no lakisa ni yo yebi saki yo yebi kombo yo tala muta pyjama ya primank yo wana ngo kosa ba voisin no ya kisasa ba camarade no Kinshasa o batikana na kisasa ngo kosa ba ona saki wana ya kenzo elo les original ya la fartine on somba ke ngwa yo star mo somba ke logo siko sombi na magasin zo yeba na te we ko lokson ka na live de saki de koti na ndako te biso ba star la to zo somba libanda bino batamatala na prix chike na ngwa zap yo laksa chike saki wana ya kenzo zo laksa wana soki bakabeli yo epa nani tala mutu bakabelaka na basaki ya me bazokabela ine basaki uninga mwasa memi saki azwa pesi broncante bakabelaka ye basaki bamema bakabelaka bana basapatu bana na bango bapesi mwana soki balobi komi bafingi mwana vérité komi bafingi mwana nana kabelo su saki ya kenzo wana même ça gagne la kenzo na ndimi dans le magasin qui 500 €. Je crois pas. Moi petite trousse wana. Mais ma kabeli li sous ozui. Senga mutu akabela ki o senga pe na facture. Ba ko simbi ça ko ba touche. O comment na poto sali 7 ans. Mais on comprend que idéologie a pototé. Tellement qu'il bourri que le cœur na mutu. 7 ans na poto mais on comprend le logo te ba ko kabela ko tu lo ba ça. Ba ko pesa ko ba ça que senga ba facture. Nazo loba Dolce Gabbana nona ngo pona yebe za ya ngwanzu saki mo ya jaune ya munene olaxe ya collection ya jaune eza ya lukuta eza ya solote mama yaka na facture ngo bongo mutu ngo sombela ko yo saki ngo ayiba ko na magasin abandi mbangu kamile zanga facture fo yele so facture au moins net à la Lafayette ba commune R ça que son mamaki na date na adresse na numéro na nio se komami aw ya yo se ko saka na Dolce Gabbana yela ngana saki wana oya ngwanjo so lobi mission ko la conseil ni saka ngwanjo makasi wana la volume Zelanine allez coupe-moi la télé bon dis mission na yambaki bapaya là na kota live be na ko biso tu les sous coupe la télé ça suffit. Oui, merci. Saki wana ya Gabbana. Karine la sexy mbisi. Saki des awab. Saki wana ya jaune wana bimisa ya nga ngala ya mafuta mbila ya pelizeti wana. Ezawab. Saki ane bwila kama pelizeti. Oba sobe chaque année ça cher na magasin. Yela nga facture saki wana. Ngwanzu. Bikoro na bikoro. Ngwanzo le roi masaka ngwanzo la tekelamba ngwanzo ngo expliquer ngani. Attention ça va tomber les lumières chérie. Fia ngwanzo ya. Ngwanzo bandali koloti na seyo. Yo fia Chine. Fia Turquie. Fia Dubai yo. Fia ngwanzo. Ozanga bilamba ata bilamba kovanda na ndako za na ngote kelongi mabe tanangi longi nanga ndeza tele longi nanga moi bouton moko bi moi ya lukuta moi ya skit tele longi nanga ndeza fia poudre oyebe longi ndongi zaliti oyebite ko sa bato ba yebi ote
sans filtre ko bima yo sans poudre na mokili yo ko bima yo sans poudre na mokili yo